Bayaya bandeko na ngai nazokende mboka musika ona kosala kaka analyse ya makambo etali mboka tofandaki 18 bolobis boyebisaki biso Kabila za Rwandais, maman Olivier azali congolais. Na 7 ans pe tosali boyebisi biso Kisekedi congolais, Denis Nyakero azali Rwandais. Sikoyo il faut ko expliquer biso Papa Kopo il faut aya kocha Kisekedi na Kabila Kopo na libumu. Toeba nani très entre Kabila na Kisekedi parce que Kisekedi alobi mutaza sima bitumbo eza Kabila. Bande konako ta train comme ça. Tome kwa kosala analyse yango bien kosala biso toujours tokos. Merci beaucoup. Merci. To sola mboka. Allez, à suivre. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi genite. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Deko nanga elo monsieur se presingai Misunga homme de veillard Oebi ke Bana courant so katana Soke sarika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto dérangé Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango azana kati C'est pourquoi Homme de veillard Misunga Ezana kati clinique Misunga. Nous sommes foutus, on nous a regretté. Ah, vous vous bien, vous allez ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masati e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et monani na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusute. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Ouais, bana Congo. Tozana kacha Verviers central. Verviers central. Babi musika te na ba congolais et allemand. En tout cas, bana Congo, na sala moi message muke pour na président de la République Mokonzi Mboka Congo. Vraiment ezo sala biso pasi makasi parce que ya kobombeza lisusu te. Mboka wana toyebi ke bato nyonso tu boza tout autour ya chef de l'État bokomi suspect parce que mutu ya kopesa confiance aza lisusu te. Yangonga Ken Piana en direct na Verviers central Mbokoyo na sengi na Mokonzi ya Mboka asala réunion ya munene stratégique réunion surprise abengisa ba généraux abengisa na ba membre tout ya gouvernement na ye asala bango surprise devant ba mbila pena. Président, makambo zo kende mabe bengisa ba généraux, bengisa ba colonel, bengisa ba membre gouvernement, sala bango surprise, benga papa Kopo, chaque mutu batia e Kopo, soki oza traître, ba traître nyonso Kopo ane kokanga bango na libumu. Président soko sali loko yote vraiment ekoza elo pasi mboka ezokende kosala la sentiment te surtout Patrick Muyaya il faut kotia ekopo parce que tolandaki président allemand na lobby mutazo bundisa mutaza sima makambo yo c'est Patrick Muyaya il faut koyeba ke Patrick Muyaya akota na famille
famille Muzitu. Est-ce que kolinga yo koleka Kabila? Parce que comme Kabila, yo moko mutu obimiseli biso. Surprise kaka ya Papa Kopo. Papa Kopo wana bandi ba généraux, ba ministre. Na yo moko pe président il faut batia au Kopo parce que ce qui guerre ezali ba accord na bino ndeza sima guerre yo. Na yo moko président pe ce qui batia batu nyonso Kopo. Yo pe batia au Kopo comme ça. Toyeba nani oyo azali traître ya solo, nani oyo azali sima makambo oyo. Parce que tout le monde a commis suspect. Président Bongo oyo okosomba minduki yango ezokende kuna, rebelle azo récupérer nango ekomi perte. Bo dépenser ata mbongo muke, bo pesa Papa Kopo, atia bino nyonso bakopo na mabumu parce que tozoyeba esute mutu ya malamu nani, mutu ya mabe nani, na yo moko président tozondimela ope esuti. Ba généraux tout tozondimela bango lisusu te. Au juste bo luka bo salelo komoko boye pour na peuple à comprendre makambo yo banani baza sima nango. Accord nini oyo esala ke basoda bazokoka suko bunda te. Parce que ata rebellion yango esengaka rebelle bundi bino pe bo bundi. Mais oh to monaka ba ville ezotombe kaka bo ezotombe. En tout cas na confiance na yo président na ba ministre na ba généraux toza na confiance ya motuti. Na ko sala vidéo na Verviers Central mboka ya musika donc bosunga biso parce que mboka na biso eko kende bongo te vraiment et ça la biso passe surtout biso batuto na musika boye. Mboka tonda richesse. Mboka tonda richesse. Mais comme mboka ya soni makasi mboka wana comme mboka ya soni. Basolo belango partout. Que mboka wana eza na mboka moko te na monde leki yango na richesse. Mais comme ya soni ya blagité. Soni ya blagité bandeko na ngai. Kongo comme mboka ya soni boye. Kongo pena mboka comme ya soni boye. Peuple ya pasi kaka biso. Mboka salite kaka biso. Mboka ya souffrance kaka biso. Mboka nzala kaka biso. Mboka etongama te kaka biso. Mais ce qui balobi mboko eza na richesse numéro 1 na monde. Ba compter pe kaka biso. Au juste eza nini? Mboka etonda bomengo boye. Mboka etonda bomengo boye. Mboka etonda bomengo boye ba problème ya boye. Vraiment ça passe. Ba généraux nyonso tout. Mboka ba oboto la bino ezokende kaka boye neti ba oboto la ba meme. Mais non, bandeko na ngai, bandeko ekomi pasi na mawa. Tosenga Papa Kopo wana bino ba autorité. Il faut bobengisa pena Papa Kopo. Atia tout le monde Kopo ndenge tchala mwana tchaka batu ba Kopo. Oh ba ibaka mobile ne ba sapato. Batia bino tout ba Kopo. To bandi na président to kiti na wisi assez. Pour traître jusque là, azoye banate bandeko na ngai. Traître jusque là, azoye banate. Bino tout, confiance na bino eza lisusu te. Confiance na bino eza lisusu te. Nanga za na epe na force moko te. Bino bokanisi nanga za na force. Nanga za na force moko te. Force na eza kaka ba traître ya mboka wana ba traître. Mboka mobimba bosi boteka yango sur tous les plans. Autorité congolaise nyonso toza lokoso ya mbongo. Bozotieka mboka. Nanga za na force nini oyo ya ozwaka mboka yango kaka boye. Alali alamuki aki azwi. Eza trahison. Bozokabela nanga mabele eza trahison. Kopi wana tosi toyebi ndenge bosala yango. Tosi totimbeli bino. Papa Kopo, il faut bobengisa ye. Abanda kotia Kopo na ye et pas huissier ti na président de la République. Kopo wana efezwa bino na mabumu toyeba. Nani azape na traître ya solo. Kopo wana
il faut eya na mabumu na bino ba politicien. Vraiment awa na ye ville moko ya musika on a kosalela la bino ka moi petite vidéo oyo parce que ba méchant Congo et comme on lekela biso mutu to komi pe bato to komi na suka to lembi bino ba politicien miyibi to lembi bino ba traître ya mboka to lembi bino bandeko bososo mboka mobimba ba traître na ba traître boleki ebele soki ngai pena mokonzi ya mboka nakosalela bino réunion moko spécial papa kopo aye wana pena kotia bino bakopo na mabumu ebongo bakanka kopo ekanga yo pesa famille na obai ke bakomona ko esute ngai papa kopo pena aye ke kopo ekangi yo ke yo za traître ya Congo na ba souffrance au Congolais zomona papa tokosilana na bato kopo ekanga bango